passe. En réalité, Boussoula n'est pas Boussoula. Netinga, Nathan Wazaï, Nazaki, Moni, aussi la morgue Nyoso. Mon plutôt Nyoso amené. On va bien à mort. Ma père va à la mort. So bon on a mon père on a olé. On tout n'a été mon oiseau là pour aller une place au basso les alacs. Ma père on a pas été là pour les fonctionnaire. Parce que tous en à minuit, bah 1h du matin tout est. Mayo basso à l'époque fait président Mobutu. Il doit 5 litres. À la $20. Ce qu'on a évité, c'est combien. Alors, il y a Bibembe. Ce qu'on y a, tu sommes à 20 litres, à 40 litres. Et puis, à 3h du matin, au Suango, à Kenango, on a un bachaer, Nganga. Ce qu'on a eu, on a un robot. Nganga, Bozwa, Maïwana. À Bakissa, on a Maïoyo, il y a normal. Maïwana, ce qu'on y a, Bachango, Botutu. Ce qu'on esprit wana. Esprit wana faki endo yiba mwana eko yiba mwana quelque part bachona libo et puis la plupart la bana wana bazaka ben poli la plupart la bana na bazaka mitu makasi et puis la plupart la bana na suka na bango ezalaka mabe bana king bana Dar es Salaam bana poto bana mokili mobimba site ya moko Afrique Info avec Franck Stemai Kiandankala twende X-Bass Marandura Bonjour Paris, bonjour monde entier, bonjour de Frédéric Lolang, la méga star de la presse congolaise. Je vous salue à votre branché ce côté sur Afrique Info, meilleur site internet. Je vous aime, je vous adore, tout d'ouvrir notre pour vos fidélités, tout de bonnet des Gléolang, de Fofo des Gléolang, je vous aime, je vous salue partout dans le monde, je dis merci à vous tous. Nous sommes dans la commune de la Gombe, au Palm Beach, Pyramide, chez le bot Thierry Kabamba. Je te salue aux États-Unis, mon boss, mon sponsor, le bot Thierry Kabamba, Palm Beach, Pyramide, de bonnes choses à toi là, tu es des bons séjours. Aux États-Unis, les Borcheri Kabamba. Merci aussi à Willy Moucheni, le Vecteur Beko, Jojo Gondamay, je te salue. Maman Miline Zemba, tous, Pépé, les bonnes choses à toi. Merci à Désolé, mon agent privé. Merci aussi à Paul Boanga, Gaz Nagaz, là tu es. Je te salue, Tonton Lusanka. Merci à Bot Jack Sobanoka, pour Capo aussi à Malolo Lorissa Congolaise. Ya Jolie Moussunga, Sylvie Mbembe, des bonnes choses à toi. Merci à l'aile Dynamo, Noël Okito, merci à toi. Tout devrait des Glolangia, Alain Dynamo. Merci aussi à David Elouté, David. Merci à Malédio à la caméra. Nous sommes là avec Papa Claude, notre deuxième partie de l'émission. On a parlé premièrement de la sorcellerie. Aujourd'hui, on parle de monde ya kindoki, na monde ya manger, ko na bonzambe. Mais on va faire un effort pour poser des questions na bino botindaki, parce que tout na bomba on a mutu na ngana dans matin vos questions oyo bo pesa kibiso par rapport à Papa Claude Mwamba, il fit un grand magicien donneur ya kindoki, mais aujourd'hui il est devenu un tombe de Dieu Moussali Nzambe o ba ayeba ki ténèbres là comme la lumière, il a eu le temps de travailler avec un grand sorcier ya mokili o bo benga Nzambe paye son âme, mais parmi tant que Yakoufa qui m'enzamba longola Papa Claude na monde wana a commis scène na bomoi. Tant mutan bimenga nzambe lelo azate mais Papa Claude azana bomoi, il est en train de servir le tout puissant mukolo mukilo bengi le lion de la tribu de Jida. Papa Claude, bon après-midi. Merci maman journaliste ça. Vous allez bien? Oui, ça va par la grâce. Un mois dit na ba chrétien toi zo na biso, deuxième partie émission na biso un mois dit na bango. Un mois dire ezali que Nzambe alekana kopambola ndeko nyonso abimisaka moi mpona bato mabe na bato malamu. Donc moi yo abimisi ezala lipamboli mpona bato mabe na bato malamu. Merci beaucoup Papa Claude. Premièrement, dernièrement, c'est la première partie, on a parlé de la sorcellerie. Mais ce que tu as commis, comment est-ce qu'on a bon zambé, non, comment est-ce qu'on a bon zambé. Mais je profite pour poser des questions à Babenga qui sont solo là, sur les cambouis, il y a la sorcellerie. Mon tout le monde avec Natou, Papa Claude, expliquez son ndengeni ndoki abomaramutu. Ndengeni ndoki abomaramutu. Question ça difficile, mais n'a comme qu'à répondre. Il y a ce qu'on appelle incantation. Il y a une formule abracadabra, ou ce qu'on appelle mantra, c'est-à-dire méditation transcendantale. Quand on a sali mantra, on a na balolio ntaba, on a balolio soso menazo, que soso eza Marie, soso eza Jean-Claude. Sikoyo na bambioliki, dans la bambioliki, na zu ombre na yo.
ndenge totambolaka ombre mbeza so nazwi ombre ono esili donc sikoyo obando lela meloko ya kosala eza te tobandi kokata awa nazokata soso me soso wana ezorepresente Marie na kati epuis tolie yo ka nde baliaka na restaurant nde baliaka na restaurant papa Claude tongi toyeba nano mpo boma moto ele one kufungolaka porte d'entrée moto aza moto ya famille na yo te nga lokwa nga beglo olangi yo oza mwamba mpo boma mwana na ngai nga to na relation te porte d'entrée otaka wapi mpona koboma mwana moko aza libota na yo te mama makambo wana eza kala bazayebisa biso moluba koluka moluba me nayebi biso ke démocratie mpe ekota na kindoki c'est-à-dire admettons nana boma mwana na yo nakosala nde nini nakosenga permission na oyo aza na kati ya famille na mino aza moto ya science occulte alors efandima bon akoboya mpe kondima mais sikoyo ça dépend grade nga na colonel ye aza sergent faut céder alors nde na okota mbala mo mais kala ezalaki ndoki moluba akomaka moluba mais lelo ezo ça dépend ya grade et puis na puissance ya lise oyo ezalaka so puissance oyo eza eleki ya ndeko mosusu akosede yango nomonaka lelo mutu azosala pa ya mutu mpe deja alie ye mais baya ekole moko te donc esalamaka nango esalemaka nango comment osindokaka kolia chrétien moto asambelaka makasi asambela makasi babokelaki mbasu epa motu moko papa Claude abokelaki mbasu akufi bamoni mpe eza mpe papa Claude maza chrétien moko bo asaka badelivrance bato babikaka travers ye me ndoki alie ekomaka ndeni ndoki alia chrétien na kosepela oyo bake ndoki ana capacité ya komenace me passer Claude kobwakilo malade me koboma o te tozo exemple ya Job Job abeli me suka nango nzambe ase manifester ezalaki volonté nzambe mais sikoyo il y a des portes au fond la porte ya liboso ya monene na bachrétien yango pensée nakosenga na bachrétien tokeba na bapensée bible elobi Satan entra en Juda Luc 22 verset 3 Satan entra en Juda porte ya liboso eza pensée porte ya mibale eza parole porte ya misato eza acte nazo exemple je suis marié na pensée na maman Chantal nake na baparole je t'aime acte akomi mwasi nanga sont des grandes portes oyo diable akotaka c'est pourquoi nasenga na bachrétien bondela mpona bapensée na yo bondela mpona baparole bondela mpona baacte na yo mais au-delà Satan akokota te soki omoni ndoki babomi chrétien babomie na ndoki babomie vraiment boye de lobaki azali lokolo na kati lokolo libanda mais maladi okobela na yo mais azali lokolo na kati lokolo libanda epuis afungoli porte peut-être impudicité aza moyibi asalaka makambo ezanga te asalaka makambo ezanga ntina église ya monene nzambe na kati mais comment le sorcier babenga bandoki kokovana église wana moi je pose des questions ya bato bakomaki église abengi mutu basala nza eloko ya nzambe mais comment ça peut arriver que na kati église wana ndoki avandi banda dise batekazaka ndoki ayaka pala kotaka baretraite alalaka sa base de quoi ezaka nini esalaka ke bato badécouvrir te ke aza ndoki d'abord il faut nayebi soki eza biblique bible elobi ivre na ble ifo ekola place moko c'est-à-dire posa nzambe ezalaka nzambe aboya bandoki te mais aboyaka nde pouvoir akindoki eza na kati ya moto donc Dieu aussi aime les sorts c'est prévane ke nga nazali ndoki na bongwami alors nzambe ako permettre moto aye mpe na église aumeli mais c'est à toi maintenant les pasteurs na équipe intercession bozala na esprit don ya discernement mpe bozala bato en bon déliming parce que au fait je suis d'abord pédagogue de formation au-delà de théologie nazwaki na kindoki ce qu'on appelle psychologie kabbalistique psychologie kabasadi na kokota na kati église sans que bote parce que kala bazali sa bato ko bandoki bazala salité mais en réalité le ndoki ana veste ndoki asala pe azala science occulte donc eza vraiment ndenge wana te c'est-à-dire akokota umeli yosko passer nde fo bozala bato mabondeli po bozala na esprit ya discernement so discernement eza te eza passe mais parce que objectif andoki eza ni soka umeli na kati église il faut asala to akoma mukambi parce que so akoma mukambi ana capacité ko séduire pasteur ndenge naza pasteur mukambi nanga kobenga papa yaka to solola mais mutu na yebita babenga nde donc c'est ça un homme de Dieu puissant abali mwasi aza ndoki baboti bana mais bibe esi biso ke nyonso bosalaka je parle nde bato balobi nyonso basala nzambe basalaka ezalaka volonté nzambe tuna nano nzambe mais comment tu peux rester une femme à la maison aza sereine aza ndoki odécouvrir après 30 ans que mwasi azalaki ndoki aveuglement eutaka wapi na bolingo opesaki mutu obi ezalaki kaka ke oyebi te makamwa après 20 ans ke mutu aza ndoki ezalaka aveuglement esalaka mutu pasteur aza puissant ayeba te ke mwasi aza nde ndako mo baboti bana aza ndoki il faut yeba ke bolimbisanga mpona terme na koutilize me bapasteur baosepela te
nzambe apesa carte rouge na pona, c'est-à-dire quoi? Na domaine libala nzambe makota kati. Parce que depuis amemanga mo pona Adam na Ève. Hein, nzambe Adam alobite eza mwasi yo opesa kanga. Comment ça? Oh, toi va faire Claude Escam biso. Oh, tanta pe de bolingo zala te. Te naso lingi sira no lingi ndoki kipe no nzambe. Te nzambe na domaine bolingo azalaka te. Mendesko mutamtana ba critère na ye. Ngana linga mwasi ya mbinga, na linga mwasi ya moke, na linga mwasi ya mukuse lokola pikime, mulai lokola rwandaise. Depuis nzambe Adam aloba mwasi oyo opesa kinga. Yango na kutena makambo nzambe makambo na zalaka te. Yango no moni bato bakoma kotatora ta monsieur musaro bio to koma kotatone po batikela biso catalogue te, mais catalogue na biso ba critères za Bible. Eza Bible. Qu'est-ce que je peux demander à un frère? Na un exemple, olingo bala. Koba les amabete. Mutamtana façon moi ça lingela zwata ya kobondela landela est de près oye ba vie à moi na moi ça ngezande caractère ezande mais nous awa na mitia taka mobali tozala comporter na beauté hein tozala minga emporter na beauté petit na lelie makasi en tout cas kotinga pas sikoyo ko regretter déjà oso comme na kati nzelo zo kende kikwiti ozo kende kikwiti papa Claude comment roeba ke muta comme na kindoki mwana ale kindoki ba acte ni la saké moto ba fan ba komelanga tellement trop comment comprendre que moi na oya comme na kindoki moi na morboye azana ndako 2 euros na mswa 8 ans ba acte ni la saké moi na wana akomandoki po ye ba acte kindoki zana nini ba bo expliquer biso na bana français na bana lingala ba acte ni saké moi na komindo. Merci, question ça difficile mais je vais un peu essayer un peu de répondre et lo kwa liboso maman papa il faut veiller na moi na nao. Moi, koko makindoki à partir de ba film bana ba atala. Ezara ba film musonta ba sangukwana, on m'a peut-être muso bazo ba brakatabra et moi na zoro bango sans le savoir parce que ça na kindoki volontaire na involontaire. Volontaire en tout cas motonanga vie simbate. Na oka ke so ke panga ngozwala. OK inde tinanda kwanga. Ndenga na zawa nyoso ko senga na opesa o. Et tant on zo signer contrat abi apesu asengo makasi no mobile. Asengio ba mvula na yo albi a réduire loin oza conscient mais inconscient siko ezanini oyebite alors nini salamaka bana bazwa kindoki ndenini surtout na biloko ya kolia surtout bana ajwana eloko sana maman bondera pona biloko ya kolia ozopesa mwana et puis éduquer mwana de façon que même à quelle école atali eloko hein et simbati bon je vais vous faire rigoler et comme elanga mwana nga bebaki moi to lesaki kindoki to leki ngo te kande na za pasteur mwana ya mwasi atanga na école moko azali na école biochimie na Njili alors na biochimie na Njili asazwi diplôme d'état mwana mwa mobali alingi ye azolinga te akabeli ye bonbon ba bonbon na boyi kolia parce que ngana bisa bango ata mutu apesi eloko ndeni yaka nango na ndako tobondela parce que nguya kosambela na ngana yo ekokani te mwana ye na bonbon na ndako mibale tant tozobondela prière à pokwa na salon oya muke wana azasko na 10 ans zwa bombo kubu tana monoko ko tcha aller bombo atie bombo na monoko après prière to ki moi na 8 ans zo bono papa moi je vais plus rester dans cette maison dans un nduluka vie na nganga be comme à cet âge un nduluka vie a wanonde tout le monde est blague moi na kangi biloko abimi na ba 8 ans bato a quartier bazo landaye garde rentre bino je ne rentre pas na si maman passait o eza sérieux ça sous blague te to kangi porte na butu moi na bimi abi a revendre so na te fois nduluka place misusu ngabité to umela te de chaye wana to bandi prière na BBC na kangi carré magique nyoso monde pandomunyo mo force à intérêt pénaval na kati ba contact nyoso to ya kindoki ya téléphone o nyoso to à côté na kati ya garde maintenant au nom de Jésus a se manifester yo nani ko apesi na komona e nani o natanga na mwana wa mwasi mais ozo sani na zoto mwana ngote na pesa ye mwana wa mwasi bombo poso ko ale to tambuse mutu bo mutu sambusa yo mais mwana mwana ali yango donc to bondeli et to bondeli nzamba sali mwana siko azabe makoma ina ba faiblesse akoma ki tiribila jusque là to bondela pona ye c'est-à-dire eloko liboso eza keba na eloko ba pesi mwana na boyite kaza papa leka mwana na boyite ke tata mwasi mais ngabilo ko na linga ngote oh même moi petit frère vont pesa naza pasteur ma vont pesa mwana nga eloko na église na bisa mwana asimbango alakisa mama tonga parce que bonyo so ba ka na église ba ka pona ressemble te eloko liboso eza biloko akolia éduquer un peu mwana ya mibale ceux qui ezo simbate bondela pona mbebwa mwana
Hein? Apocalypse 12, 11 lobby, ils ont vécu à cause des sangs de l'agneau. Nazo par le mois, on a les sangs de l'agneau, hein? De façon qu'à taba PC loko et ça l'a fêté. Donc c'est ça. Donc banamike bazo kindoki na TV, na TV na bondi la mwana moko atala film ka TV, esprit na koti pe bimi. Alors c'est ça un peu na koloba question na bossa nyo poser. Voilà, c'est un peu ça c'est quand on est éclairci bateau. Ba acte ne royeba ke mwana a komindoki na ndako. Eza na nini ki lesaka manifester mona mo batana na ndako to yeba te lokanga na bota mwana nga na yebi na ngate. Na yebi te siko pour reconnaître que mwana wana komindoki oyeba ngondene ngana kinda prière te. Muto yebi singa pété ba acte lesaka nini ke muto déjà ba sina de sino ba ke muto a komindoki. Et loko liboso lesaka mwana komindoki akoma ka turbulent. Akomna ko fika tufia yo e ba mama yo. Donc ba signe liboso ngwana. Signe mibale ana système a okanga ba guchi pamba pamba. Et signe misatu ata zo sakana à cause d'un état comme bakangisa mibale azo almet a cheboy babinga ngo télépathie mais na télépathie nazo banga parce que maman muso abuka mwana ne loboko ba benga na sociat oyo loba iso muté on a comment obanga ke so mwana tika boyobité pour mwana pas cause mwana muka ndenga mona mama te ayo ezate ka komindoki donc basi nango ngwana turbulence makasi impoli banini donc soko moyi basi nyone ba ke mwana déjà za envoûté azotala mwana aza na 10 ans mazotala regard maman on dirait limisanga papa azotala maman yo mo mono misu bondeni o likamni mo mono chani donc déjà suspect aza eza suspect za wana ndako ebebi na kindoki ndako eza déjà envoûté ba acte ni l'exa kenda ko déjà ya kobeba to vandinga no awa to mona immeuble o lo ne sa immeuble o déjà ya kobeba ndako o couple o le pango le babenga mo pango eza molili eza kana nini ele manifestation le pango eza déjà ya kobeba. Dès Corinthiens 2:16 l'odeur de la mort l'odeur de la vie ndako eza ya kobeba eza na solo nini eza na solo malédiction eza na solo impudicité donc ozomona ke ndako ngo ata bana biloko a cher mais kotala bango boye tia mutu bakata sardine dozo comprendre que non o ndako eza ya kobeba dozo sentir que kimia ezalaka te c'est mieux bozala bolia lipa ya okauka me ndako eza na kati ya kimia e bandako mosusu eza oyebi te oza locataire bayer wana asala signe moko na se bino mobenga yango étoile me nga na benga ngo na nkombo ya kindoki babenga yango pentacle étoile à 5 branches oyebi te étoile nini asala ntango yo kofutela place wana même ofutaka ndako bien même ndako yango eza marbre puissance ya étoile wana puissance ya pentacle wana ya talisman wana ebanda koenvoûte yo mpe eya kosala ke un jour okweya biloko nyonso mpe ekufa ebeba na ndako wana se kufebe bana ndako wana donc yamba okota na ndako même moza locataire bondela benga pasteur amna bondela kolanda te ka po eza kitoko basigne mingi kabalisiki eza na kati donc basigne ya magie na mokusi basigne ya magie na mokusi papa Claude mutu mwa bina est-ce que comment osangisa kindoki na manger o jouer que on ndeni na so wana kindoki na magie parce que ya yebi mutu pas ki mutu mondo ya longwa abebi ke koza magicien oza supérieur na mutu za ndoki siko comment toi au gérer ki koza ndoki na koza magicien na ko pesa ba cours ya magie wana comment tu vas gérer tous les deux mondes. Bon il faut na la sincère si le point ndoki vraiment excusez-moi des termes ngaza mandoki ngaza magicien hein mais na université à kindoki na zo cours à kindoki tant on a tangi yango et ngata on a sisi mba mo université à Magina bande na grade ambassadeur 006 chargé de l'Afrique hein et tant on a sisi université à Kindoki. Alors yoka d'abord quelle est la différence entre un magicien et un sorcier? Un magicien est une personne qui pratique la magie à tendance rationnelle, c'est-à-dire magie tangaka esengaka chic maye la classe ndoki esenga no maye la classe na apesa exemple zwaka ka katier mo atangate hein bengaye ndengo beng singa boy ata bonga matuna ye donnez-moi la différence de kabalisika sudo ngaba bloko na ebengo tenga ebira ba pesa nga plan na dame na komo pombo c'est ça la différence. Alors kindoki senga no maye la classe était mais magie senga intérêt il faut tanga il faut mutuer ça il faut créer c'est ça. Alors on a besoin de répondre bien tes questions mais ça dit que bon na kati ya kindoki mundoki azaka na 24 yeux mais magicien azaka na liste moko donc a 24 yeux oui c'est-à-dire misa ya makolo 5 op 5 10 5 5 20 misumi balé 22 misumi balé kindoki 24 ya ba benga bango 24 malin mais magicien azaka na liste moko awa troisième œil
eza lokola mutuka oyo eza na Land Cruiser na mutuka ezanga traction, c'est ça. Mais sikoyo délivrance à makasi ezalaka ya ndoki magicien délivrance eumela mate parce que ces questions zo ba livre nanga nyonso ba vivre par rapport à livre, par rapport à livre. Alors ndoki magicien par exemple na biloko melaka babenga ngo filtre ko confond na filtre mutuka te filtre mutuka comme mana na FI mais filtre na zo be comme maka PHILTRE filtre. Donc breuvage magique et cabalistique. Donc ce qu'on mêle le quoi nande et pésu esprit. Il y a un qui soit ça mêlé on met c'est pésu esprit à cause de la moi nous na moi mais na buta cause sur l'esprit adameo mais ce qu'on confie pas les lunettes ba ah ba kocha kinga mama teye donc ça mêlé filtre. So déjà mêlé pourquoi est-ce que de délivrance si ando qui les Caraïbes dans ma case parce que magicien ça monto ko vendre na habité so bosala rôle bo jouer rôle encore comment il y a bino et les cas ils en facilité sur ka livre il ando qu'il faut les cas ils ont temps et ba séance belé limisanga pour un exemple aux policiers aux soldats phare de ces on se ba benga ba soldats mais ce qu'on va mana militaire formé aussi colonel à phare de ceux colonel il y a la police benga bango à huis clos affaire de ça biso ngani muna mbila biso ngani na mbila na peut so ko abunda guerre justement c'est-à-dire sorcier azana puissance makasa zo sala mais sorcier azo dépendre pe na magicien c'est-à-dire ceux qui mutaza magicien a ko bloquer sorcier mais sorcier a ko bloquer magicien te sorcier a ko bloquer magicien te mais magicien a ko bloquer sorcier faut pas pe a ko lia pendoki pour na monde na pe baliana ce qui ngouye zana c'est ça le cola ampoule à 75 watts na 100 watts oui les qui 100 watts donc akolia kokolia ndoki mona mwa leki ndoki ne panganga alongola leki ndoki za rapia solo nganga bibi bozaka na monde moko mais bomoni mona mwa za kindoki bo mena nda o mama mo basasa kindoki kuna mama mo sa kindoki za azanganga azanani posa sa muto za kindoki bon en tant que ancien magicien ça non en tant que le lot pasteur nandima ngote il faut y bello romoko tant que ça il sabat même kuna nazali na pouvoir à déplacer malade donc si on a déplacé malade et lo kwa liboso il faut na biso kotika ngate parce que ngam na simbi aussi les points spirituels on est obligé au lot tando to meboya pananga alors l'effet que na simbio si les points spirituels tout de contrôle ngam nazo surveillant nazo ba mamnyoso donc biloko nazo peso na ko peso gumet na bi ke gumet doyo na bi sio chauffeur asima ngote ekweyate mais na bi ke ekweya ce que quoi yo bando banga et ce que quoi ça $100 besprit va le $100 comment ça kana nao j'ai l'impression que na comprendre la question bien te bandel un peu j'ai l'impression je commence la question mutu azan ndoki mwana mwa balese kindoki bakele pas pasteur bakele pas maman maman longola kindoki ako déplacer kindoki ma aussi ça on te za lokola mwana mai longola ngo après 5 ans zongisa mutu asi c'est loko pona libérer les à Jésus mais ndoki ako déplacer puis azongisa donc elle est passée par zongisa ngo mutabota raté abala raté mona mbake sukola ye azwi science bato basukola wana baba zwa mwana wapi mutu mo boye fimo boye akepa mutu mo basukolinga na bali ministre pa mutu basukolinga na telo mo na biloko ole mbala kanga minga skona monde na bino wana ti ba mama basukola bato wana bilo basukola bazizaka bilo nini basukola ngo bato pa mutu mbala kanga mamutu fimo da yo azana botu tu mo ne savant so sukola ngo kare longo pe sala mi pe abongwe ezaka bilo ni boetizaka po mutu po bibe sibiso ke yemta pe saka libala pe saka na so mutu mo be asali makampo na mutu mo pe simbi ezaka bandoki banganga ba magicien auto bien tout vous jouer un grand maître moko un grand maître mo be option différente de tous en maths physique biochimie littéraire ndenge pesa pena kindoki magie blanche ça magie noire ça magie rouge magie mix magie jaune ya ba chinois ba japonais magie jaune donc eza mutaza na option na et option na mutaza nango yango nde ko sala ke alekana ko avancer alors on a question tunique mutake sukola mutu pas comme la chance qu'est-ce qui se passe en réalité ko sukola neza ko sokolate zani netinga na tango azai nazaki na omoni oziba morgue nyonso bopito nyonso minene bobo benga morgue ba peron bazaka na morgue so bolongola bango peron na olela bomutu na te mutu azolela mpona nini place oyo basolo ezalaka
bapere wana bangindaka koleka na bafonctionnaire parce que toza oya na minuit ba 1h du matin toye cop mayo basokoli bibembe wana neti à l'époque fait président Mobutu bidon à 5 litres ezazala $20 sikoyo nayebi te so ekomi combien alors tokoya ya bibembe sikoyo ye tosombi ata 20 litres ata 40 litres ebimaka ba 3h du matin ozwi yango anake nango bato baosomba ngo na nani bashaere banganga siko ntango yo oye no oza na problème ya kobota nganga kozwa mai wana abakisa ngo na mai oyo ya normal mai wana sikoyo batia yango botutu siko esprit wana moto akufaki enoyiba mwana ekoyiba mwana quelque part batio na libumu et puis la plupart ya bana wana bazalaka bempoli la plupart ya bana wana bazalaka mitu makasi et puis la plupart ya bana wana suka na bango ezalaka mabe suka na bango ezalaka mabe to bando likambo mpo yo nzoko précédé biso ya bamorgue yango moto morgue moto déjà akufi na ye akei nzoto moto etikali molimo déjà emati mais comment bino bokokende na morgue bokezwa mai mpe mai yango to basukolaka yango babwakaka te fa bombelaka bino mpo eza cope na bino tala nayebi te so sokota na morgue mais basokola ebembe balingaka moto azala place wana te alors qu'est-ce qui se passe ntango bazosokola ebembe bato wana d'abord bazalaka bato ya mystique baza bato ya mystique mpo eza na moto mosusu aza na bague azalaki limbisanga moto ya science oki te rosicritien alors yo za sirke yo ndo osokola moto wana na bague na ye ndenge wana limbisanga na bague wana osokoli ye ndenge wana olongoli yango mpe mpo olongola yango fo ozala mpe moto ya bwate soki te omona mpe makambo na yo omona mpe makambo na yo alors ntango asokoli ndenge wana eza na baparole azobimisa nga nde na asokola na problème te eza na cadre ya mosala azwi mai wana atie pembeni moto ya mystique ntango akoya no moto na ye katalar tokopeso mai ya moto kingani surtout so azalaki vedete ayebanaki abe azalaki katiere moko ya monene akufi mai wana bakozwango bamosusu bakoutilize yango mpo bakóma na puissance ndenge ye azalaki c'est comme ça et ça se passe ezala fo boyeba moto akufi to ata moto nyonso akufi ka fo kozwa mai na ye te moto akoyeba eza chef ya morgue ayebi mpo akoya akotuna yo exotérique nini exotérique c'est-à-dire initié te naaluka neti ya mwana moke ya mwana moke bon de tala boy ya nani oyo ya mokolo bon tala ya motu moko aza ye mokonzi me wana quand même tala ata yo moko te $1000 eza mpe asali pas apesi ntango asala oyo akopesa mpo anganga ou bien nganga basombaka yango te eza bato normal basomba te nganga nde moto akoya kosomba parce que bato wana baza en contact na banganga nganga bien nganga oyo biso no kana yo kende lokota mabele na Carrefour place bato balekaka zwaka mabele yaka nango etango azwa mabele wana atie na miroir akomona bilongi ya bato nde baleka na Carrefour ata 2000 akotuno osepeli na elongi nini oyo nasepeli na elongi ya mwana mwasi wana pembe sikoyo aevoke mwana mwasi wana otikali yo mona miroir ntango otikali na miroir apesi yo bisi abendi solo na yo solono a travaillé a tcheka ka evoka tchoboy a kotio moi sur na libo okobota mais moi na ako rendre vie difficile parce que ça moi na moko normalité oko souffrir à cause si son bon suka nango pa kokufa la plupart ba comme na 50 ans te ba kufi c'est ça la plupart ba comme na 50 ans ba kufi papa Claude Momba tant bozaki na monde wana bato babi biko masomba la mota abongoli motema te tozana bezoto yo kabakambo ebombama tozana monde nous osa ba écartation est-ce babi ke mutozaki na wana aloba ke mboka o bakunda ngo na se ya mai babi sa resolo ataki nanga komba babi muto za travailler na wana bosala ba prière mutu mo abinga na yebi papa Claude wana na mutu wana mutazaki mutu munene na Congo na Zaïre à l'époque tuna papa Claude est-ce mambo ba ke mutu wana bomba Congo asi atemaka na Zaïre ce qui a le salaire lo ni wana na yebi te mutu ko yeba ngo ezaka surtout za maso ba bete la bisoka en fait eza solo mboka ba bomba ngo mais na moni ke ba chrétien ba si ba récupérer yango parce que je crois avant on a zo bongama ba bato ba bondela pona bato na question na ça un peu clair au moni na seresika bato ya mobutu za hotel na sele n'est-ce pas so pour ça pembeni c'est na moi il moko pembeni wana déplacer justement mutanga lo baelo déplacer mboka bateka ngwana mais ngwana yo zala ki pesa boteka mais na assister naza quand même ambassadeur na assister na ba grand maître nazo mona ndenge zoleka na lobeloni nazali quand même à mon niveau assez mais niveau supérieur na mon ndenge zoleka bateki tout ça mais
avec ma prière na moni nzamba botoli nzamba botola okoma na vanda mabota mata batekaki yango wana eza maloba ni bolobaki ya mabe mpona mboka wana bolobaki nini mpona Congo parce que Congo c'est un pays trop béni mboka mo epambolami mais c'est comme si baveugle biso toza na Congo bato bate toza na richesse tant bozali kokuna nsele esika wana moto mpe nzira yebi onzela mpe azali na monde yango ya bino po bino tuna vraimen papa Claude Likambo oyo to bozali makambo bolobaka wana na cercle bosalaka vers soki minute 3 heures heure apesa yango wana bosalaka cercle makambo bolobaka mpona mboka oyo tozomona lelo mpe ezosalama. Bon, nga nazalaki na second plan bato bazala second plan liboso nga nazali na second plan bato ya liboso bazalaki bazwaki taba ya pembe na taba ya mwindu azolela batomboli bakundi na kati ya ile tant batomo na kati ya ile bamami wata babimi na mai bazotala ndenge ezoleka abimisi baparole abimisi baparole. C'est pourquoi alobaki après moi c'est le déluge. Yemo pas azalaki wana. Oui. Nazongisi bino na ntango ya Zaïre botala na ntango ya Zaïre makambo nyonso ezasama le 14 to le 24. 14 octobre le 24. Alelaka un certain 4. Le 24 24 avril là si je me trompe. OK. Alors ngana nazalaki 006 ya zai 004. Alors et azawe sabino ke nga chiffre nga za chiffre 4. Chiffre 4 nikoloba carré andako carré nord sud est l'ouest. Alors avec ma prière à chrétien on a l'accent on a ba pasteur na bi to bondela to longola carré magique nyo surtout bakanga chiffre 4 to longola. Ya on moni tangu alelaka comprenez mon émotion et ça ici les points spirituels. C'était à base de quoi alelaki? Non mais ce qui fait le moto spirituel, c'est le métaphysique, ce n'est pas le physique. Ce que soit bon moto spirituellement, physiquement, à tirer n'est pas. C'est ça. Donc donc combat surtout na vie d'abord spirituel. Moto ataza makasi ndé naza na magie, bo bundisi na ndenga mystique, bo bundisi na spiritualité, physiquement à komolem. Ce que physiquement il faut boyeba comment je peux pentacle supérieur nezanine. Et pentacle supérieur cause à un signe parfois font la liste moroboye parfois kangare long donc ça signe à pentacle Moscou va combattre pentacle wana so ba combattre pentacle on n'a pas physiquement à lembi pourquoi seulement le Congo était choisi dans le monde pourquoi seulement le Congo? Le Congo est qui choisi parce que le Congo c'est une terre bénite par le Seigneur et il faut que là où la grâce abonde là où la grâce abonde, non, qu'est-ce que je veux dire? Il y a un terme là-bas. Là, le péché beaucoup, la grâce surabonde. C'est-à-dire, et si quand ma bézamingi, zambe pas linga place on a pour apétola. Et zambalingi, vous savez, ce pays c'est un paradis. Même dans mon attente, Soana, Satan, Nazaki, Nanda, na Maison Blanche, avant dit Satan, moi, si Nanda, Maya, Azubisanga, Bilomon, Nambo, Nambo, comprendre le résultat. Alors, c'est pourquoi il ne faut pas freiner en Omakas pour ceux qui épanouissement en Boko, même États-Unis au Kogate. On est à qui cité, mais Ndengenzambakela. Ndengenzambakela. Si on a un céléwana, et c'est comme on a un écran, on a un mususu, on a un spirituel, on a fait on a le belani. Nako le kesikana, l'histoire qui nous a sauté. On a sauté, mais nous sommes tant que comme pasteur. Na comme pasteur, l'histoire est à sauter. Il y a bon Zambé. Il y a bon Zambé, en tout cas, Nazaka Aboye. Et puis, Nako ndi matin, Naza pasteur, ça a zoa, cano rapide, n'a qui n'est pas dans nos cologani. On a sa provocation. Non provocation nendo sani lobaki na bonde la pona ilwana na yebisa ba passer en scellé ya maluku to sora bona bombande konanga bo bebisa na ilwana to yana bango pété na jeep to bonde la distance to bonde na ilwana to zo zikisa etant to zikisa pa kakebeti na kata mai babini ngabia ya ngone bando zika mais j'ai l'impression que zika nyon sauté. On a l'impression que c'est sauté parce que les pasteurs ont ma casse, ils n'ont pas unité. Parce que si vous avez une vérité, si vous avez 20 pasteurs à ma casse, tu ne penses pas que si vous avez un panda, parce que si vous avez un panda, tu es bébé, on est manifesté dans la carte Congo. Voilà quoi. Parce que nous n'avons pas permis de faire à moi si, mais il faut maman ebiso ke moi nango zaka mwasi. Donc so maman ebiso ke moi nango za moi na mwasi nga ebiso ko zo azemi a réveiller. C'est-à-dire ceux qui ni non ko réveiller mutu tout ndeni o likam non. C'est ça. Na lobi na kimokolo.
Olobina Kimokolo, tant que nous avons cimetière à minuit, 3h, 15h, 18h, non. Heure bien ça, 0 heure, 4h à 5h du matin. Plus tard, 5h, il faut aux hommes. Ozonga bokena robela milimo robela wana saka milimo bato bazana kata pierre na tombeau toza milimo oyo ba ange ba koya na kata ba cimetière ba ange ba koya na kati na oba kitsa ba ona na Satan ba chef. D'abord il faut qu'il y a une différence entre sataniste et na satanique. Satanique eza ba ange dessus ba kita na Satan. Mais netinga na zaki magicien na za sataniste, c'est-à-dire en liaka a futaka pe taxe a pe na carte à voter. Wana ba sataniste, ba na carte ba secte na ba loge. Alors vous posez une question tabo kina na cimetière bakina robela ba ange ba kitana ni to bela ba to za milimo to za kata ba cimetière. Milimo ya bato ba na kata cimetière. Ba koyo kunda mutu. Bokundi mutu esili na butu na ye to ye na kombo. Au moni croix na barbenga bachaka rip hein na compte 1 2 3 1 2 3 Jean 10 10 dérobé égorgé détruit dérobé égorgé détruit na zuili na bambi likolo ya tombo wana mutu na robima na sambisio na tunio na koma bo royebisanga na sambisendeni teme soki ozala ki fier na mokili hein ozala ki sir na yo moko même wana ba kisi papa kisi ça na kisi na kisi siko ba bomio mutu abomio il faut avoir part à trop pour abeti cop kobeta cop ya facilité alors mutu abomi aliaka mingi mutu to bakwisi mais ye mutu abeti cop na yo ye ka koide mutu eza na mayela mutu bo makolo musuni kabri alors siko qu'est-ce qui va se passer akoya wana to évoquer bakundio ngapendo ki na epe na moi nazolela Mario ke ndeko na biso mari landai te mutu so akufa landaka mutu te. Marc 12 27 le bi Dieu n'est pas le Dieu des morts des vivants, vous êtes grandement dans l'erreur, mais ezana esprit va bengi kali K-A-L-I l'esprit des morts. Alors quand tu es dans le cimetière tu zui lik to beti na place bakundio wana na zui nous étions comme 1, 2, 3, 1, 2, 3, dérobé, gorgé, détruit, pas, obimé, mamoutou, marié. Mario Zaïfia, to sambisioti, to beti au soliki, au balukin tabato, to bimisen tabato, soso, to lia na forme ni. Babite to lia na forme kingani. Au baluki oso ki mana cimetière, ben, to zeba ke mari, to kangio mari, to katio, to leyo. Si ko to zui esprit à mari, ce que esprit à mari nde muta komo travailler na, on de bat travailler na ngo. C'est esprit que marine de temps muto azanango akolinga bimabi muto esprit nange tapé masasi ba beta quelque part ça dit esprit à marijuana est dévancé kebisio mais ça pour un délai bien déterminé c'est ça voilà un délai déterminé muto akufi bobomi na kindoki mais bozo ko lenzo to na to musuna bololo ezanga nini muto de bobomi ye akufi pe oto bomba ki po moi comme elanga mona oncle langa pe sonam Deborah kufa mon papa leki nanga mutabo mende kuna ye habito lieto bomena munga fula tukanga na munga fula musuna ebolo sa base de quoi mutabo bomi mais bobi bozwa ki ye tozwa ki jour nini ya benga on ya comme na ye to kata ki robe na ye to profiter ki wana to meme bosaki mamini bomeki ba maki na mama ye mo bata mama ba papa boyaki ni a po anini boyani atanga peka bosa ne prière mais tanga conservatoire mutoza grave ne bon là pour ma hôpital te bobondela tanga kufi ba mwana lobi ke to kokolia musuni te musuni na bololo comment d'ailleurs muta kufu ba ke musuni za bololo ya bobomiye bosoki pouvoir bo mendenge ni po musuni ko masu bololo bon ko bomwana okoyiba nazo exemple moko terre à terre biso so tebi champion ba katiera mboka na biso n'est-ce pas yedi sikoyo oyibi mwana na ye okobonga pe mwana na ye hein obi mwana na ye mais ye pas za na ba incantation ya sala pona libota na ye c'est-à-dire okoboma mwana ne mais moyo li ezate parce que ozwa ki consentement na ye était aza supérieur comment yo aussi consentement ya généralité hein yo major ou atabino mo c'est ça wana okufa mais moyo ba damo ezate moyo ba damo te bokangi to kangena ntete so boyo kana kina général wana na père ana kati ya cop wana ezelo mususu to kanga ki na monga fola molimo wana bokosambela pa mutu anazonga po bokangi na monga fo molimo nezo telengana molimo mutu akufezo telengana sa base de quoi molimo mutu telengana ya babomi telengana namoni molimo na namoni mutu molo kwa gloria mais gloria déjà kufa gloria bimenga na victoire asiminga pe na lipeka mutu déjà kufi molimo nezo telengana sa base de quoi nzamba lobi admettons nzamba lobi ke nga passé Claude il
faut nakufa admettons en 2025 ngaskoyo babominga na 2020 5 ans na travail oya makasa zo esprit na nga travailler na ti tango mvulo nzamba bongisa kiondoke c'est ça tenenga alali na botu na mo ba opexanga ko bimate muto opexanga sa muto akufa opexanga ko bimate so bilo belo ko komela na teki tetina bimpe belo ko komelinga muto wana déjà ko opexanga message bon au tient devant dilemme parce que na banga gelo ko na mingi surtout quand tant que pasteur c'est-à-dire pour bible le bi nzamba zanzamba batu bakufate batu na bon moyo mais na ndenga mokili le monde parle d'une manière ou d'une autre peut-être bozaki na chef ne comme moi zaki chef coutumier hein chef coutumier hein akufa mais esprit na ye eye ko kebiso na ndenge mususu pour autocité aux peu problème mais en tant que chrétien na nga vanda mingi na bakawa na za bakamoko exceptionnel na bi bien exceptionnel. Voilà, je ne pense que tout deuxième partenaire sport de ville le cas question bato pour tout na kebele to ka solo comment moi si moi ko bota na hôpital en grève baza matanga ba ko fait infirmière moko femme sage moko mais finalement pas sabota ba boti c'est moi na et pas moto yo femme sage moko akufa ki na hôpital wana. Je pense que papa très doit comprendre. Ngana yeko bota mwana. Mais hôpital wana baza na grève. Mais muta yambi nga boti singa mutonga za yakufa. Ba kutinga déjà ba boti singa na ozela mwana zati. Ba tuninga na boti so moi si mo comme on est Déborah ça par exemple. So donc so photo mutonga roye bae, on a roye bae. Eza yo yete o eza Déborah. Mais Déborah to zo ba aza na kata morgue. Toke pe na toka kisama na kitambo, toke na morgue boe. To fungola tiroir ya il y a Déborah to moni mwana oyo aboti singa likolo ya Déborah relation neza entre moboti siwana na la fille en question oyo aboti singa yi pazo mwana nga pouvoir na uti wapi bon wana eza babenga ngo ba trimurti moni trinité hein ba chrétien balobaka trinité Dieu le Père le Fils et le Saint-Esprit mais ya kindoki babenga ngo trimurti okozwa dictionnaire no kotala trimurti Brahma Vishnu Shiva wana eza ba haute invocation cela veut dire mutuana wa kende ko bota il faut avoir na famille moya chef coutumier mo makasi hein des blokane salami c'est-à-dire à latinzoto ou bien à sali comment je peux dire à partir à télépathie kabbalistique ou bien téléguidé à téléguider mutu à latinzoto ayi mais ça bakamo is exceptionnel et puis moi na nebité sokaza vivant tilelo moi na ngwaza vivant au compte de l'accent ye akufina yake na ye donc ils ont un contrat à Katia parce qu'il y a des contrats à long terme dans Katia famille au lingo lingate il y a ce qu'on appelle le livre noir na livre rouge livre noir na koti na kindoki na chaba komonyo sa moi stangana abana tu ya membre de famille livre rouge na okufa mututela okufa mokolonine. Alors qu'est-ce qu'on a laissé dans le livre noir hein na bango et loko batiki na livre noir na bango yango ndé ba continuité na moi. On va continuer une dernière question parce que je comprends dans ce cas on va faire la différence entre magie blanche et zanini magie rouge na magie noire. Les aranines magie blanche les anini na rotiser magie blanche na rotiser magie rouge na magie jaune. Des magie noire rouge les aranines magie noire jaune rouge. Voilà, utilisation de magie noire, magie rouge, magie blanche, voilà. La question est très difficile, surtout la magie blanche. Et le qui a un problème à partir de la question de la poison. Mais quand on parle de magie blanche, en tout cas, ça n'a d'une façon codée. Quand on parle de magie blanche, on voit la magie sainte. Ce qu'on a dit que magie sainte et on parle de la magie pire. Magie pire donc magie blanche et ça magie oyo et ça église et ça officielle universelle na mokili mobimba et ça la na Italie partout na répondre. Voilà magie blanche. Donc, si on a quatre magie blanche, ils ont une option. Ne peut faire la magie blanche que Moutou a un diplôme d'État. Pour magie blanche, Moutou a un niveau étude. La magie blanche, tout le monde a rose croix, franc-maçonnerie, incankar, tout les ans dans la magie blanche. Tu trouveras des éminents professeurs, tu trouveras des éminents hommes politiques dans la bloc. C'est ce qu'on appelle magie blanche. Les osenga intellect, il faut ça Moutou ça. Magie noire. Bon, magie noire,
Nakati ya magie noire, ça demande de la tête, mais pas du tout la tête parce que ezala kache yo yebiwana ana kati ya magie noire. Donc la magie noire, et c'est un mapé mingi maele mingi te hein. Comme mélange le roboye pe ndengo zo boma batu ndengo pozo matabagrade te au comme colonel. C'est ça la magie noire. Ça ne demande pas beaucoup de raisonnement. Mais la magie blanche, pour la plupart des professeurs à l'université, loge, hein? Donc raisonnement très intelligent. Magie rouge. Magie rouge, wane sengaga makila. So mutaza na magie rouge. Ata bato quartier ba yeba ko zantor. Comment ça? Ça dit bato bando kufa pa en pamba. Bon na zongisio na tango à deuxième république, mais na lo bano avec sagesse. Moi c'est Koufi. Moi na Koufi. Na bato so ba te yepe hein moi c'est Koufa qui. C'est que moi na Koufi. Te asimbika. Donc et puis dans la conséquence à magie rouge. Papa nandenga zalaki ba ne bakozala ba malerete oyaza mukolo zo comprendre ba ne bakozala ba malerete lolo bana tout basili hein ya mibali tout basili conséquence donc magie rouge bat ba sentir Claudio Pozo dans métro dans la magie rouge on tue directement mais dans la magie blanche on tue indirectement ça dit la magie blanche na longolo 5 ans hein na ibio mayele na ibio ba chance na yo mais na magie rouge direct adai bat ba adai et puis on remarquer atala ke bembe boyete atala tilinette. Si je comprends mon taux, il y a une magie rouge à rota les bembete. Tu as tata yé, sokazo poussana, un système à sala monate. Hein? A poussana, aya atalande cercle matala elongité parce que so tel elongi contre parti cabalistique au cause un problème. Ta magie blanche à rota les bembe. Magie blanche à kota la pa lelina yé a fongolé. Atem ta même. Ataye mutabo mais pour magie blanche c'est ça masse supérieure. Mais magie rouge c'est ça à Inde. Donc, mboka namso ba teka kwa l'époque na Inde. Moi c'est Koufi. Moi na Koufi. Moi na Koufi. Moi na Koufi hein bato ezaka kai. Tout en englobant on tu peux utiliser nyon sur l'emballement comme ça tout le monde ça magie rouge. Na yo karabat muso ba lo bakasala magie nyonso mais pour moi je ne crois pas. Ezalo ko la mutalobi asali maths, physique, biochimie, littéraire, pédagogie. Mais ata sali pédagogie littéraire et ça na place soit ça makasi mais pour nanga magie l'équipe ma magie c'est ça magie blanche yo c'est la magie blanche na noir na noir vous avez na grade na noir na zaï colonel mais na magie blanche na zaï qui ambassadeur 006 chargé de l'Afrique na biso to za pe pa bi bato bateka Congo si na sista qui na table wana na sista qui table roteka mboka na sista qui menga na zaï na sima nanya zaï qui liboso vie yo mo biki yo mto zaï liboso ozana yo pe sali na tangi zaï qui liboso oya ba mtu mo ba ke bivait le son yepe bozaki na pe ya sona mojo ouais na ebié azara pe sa ba témoignage ba bimisa na ndako na il disait maman lo bezaki ya solo buvait de sang je voyais lui n'a pas bu. Non. Il buvait de sang, je voyais avec mes deux yeux. Papa, yo kote nanda ko mutu amela makila hein amukonzi yo vandi ota yo ndena yo pastero atoza pastero. Te azai komela ya azai na maraboutage hein, azai na maraboutage. Et pour mon puissance à mutuana, licencié en éducation physique, mais le ministre excellent collègue quand même bataille na ifasi. Voilà. Aujourd'hui Père son âme n'est plus là. C'est ça. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin, Papa Claude. Ça, c'est la deuxième partie. Troisième partie, Roya, Bazo, les lacos, la vérité. Mais TVP Zarangon, un mois dit, n'a chrétien, un mois dit, n'a pas sommes qui me balançons sur Afrique Info. L'émission Le Vite parle avec Loriolac. Oui, n'a pas si, bande konyo surtout, balandinga, Nzambe apambola onyo surtout alandinga. Na kosepela soko émission musoto ko sala otie tableau ngalinga kokoma. Otie tableau. Au sangoka a na otie tableau nazo comment nazo expliquer. Mon frère, et je m'adresse à tous les grands maîtres dans la RDC. Nous parlé avec précision. Aux gourou, aux Dalai Lama, aux Matma. Donc, aux comprendre. Aux gourou, aux Matma, aux la magie blanche, aux la magie rouge. Mon frère, soyez ça na tina, grefa na tika la kuna. Talaba grand maître bakufa, yo l'équipe banguna nini. Bobenga ba grand maître, le lo wapi sora grand maître. Azo souffrir dans le monde de pandémonium. Donc c'est pour te dire que tout est vanité de vanité. Et là, quand on a vu Kangama na Jésus de Nazareth, ce qu'on a na Yesu, na bien ozo banga ke, ce qu'on a bloqué robeba pour nanzela mabe. Mais Yesu a ozongi sa nyoso ndenga zongi sa ki a Job. Zambe apambola biso.
Ça m'a pas pensé comme la souka. Est-ce que va pas que les arapes tam nanze boni ke balingi ba tout ça dans monde mort batikati le monde na bango. Ozara monde mort. Oui, physiquement ba finga nga makasi. Ba finga nga. Na rapembo. Oui, nga rapé son mbote ya bungana na puissance ayo ndendo bango ponani. Oui, to pesa na mbote musuku to finga nga musicien moi munena finga nga vraiment. Kufa. Te azana na bomoy. Pona lobaye makamo. Ya nzambe te mokili. Ya mokili. O te talo za malheureux za piéton. Na ko sepela na za la piéton tala bon vérifier. Papa na ngazaka na mbongo. O ebi mbazale mbatuna pa mwamba ba oyebiso. Kende na hôtel de ville demander qui était mwamba à l'hôtel de ville. Mais j'ai compris que tout est vanité de vanité. Na ko sepela na la lipa oka ke na zonga na monde wana. Donc na oyebiso salela mbongo na magie. Salela nyoso me ba ke porte noire ezela yo. Mais son kabalisi ke zo zela yo. Yo moko po ebisor na yo. Pona ebisor ni. So monde na kufa. Nga oui, nga sona meki na kufa pa mobimisi ba secret bele boy. Hein? Bimisi ba secret ba article nga tante. Ya ono moni na tambola mane kenge na ebi ke moindre faux pas na ebi sor na nga. Na ebi. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Merci à le pasteur Claude Mwamba, Jean-Claude, le pasteur ici, un grand magicien. Il a travaillé avec un grand homme, un grand qui a mondo, personnel aussi. Il était pas mal d'autres travailler Balembongue. C'est ça qui parle sur le Zaïre parce qu'il connaît bien l'histoire et la République démocratique du Congo. Je dis merci à Yassé Le Fataki, merci à le beau Thierry Kabambala aux États-Unis. Je te salue, on est là à Palm Beach, chez le beau Thierry Kaba Pyramide. De bonjour à toi, Maël derrière la caméra. Samine Domba, je te salue. Merci à Ouli Moucheli, Gauthier Mascotte, Jojo Ngonda, Aimé la Terre avantageuse. Merci à ma mère Méline Zembatous, Pépé Lédier, la agence privée, David Eloutété, les Dynamo, Tonton Loussanga, je te salue, le beau Jackson Banoka. Merci aussi à Noël Okuto, merci à tout le monde, Maël, merci à toi, merci à Déborah, merci à Kerel, merci à vous. C'était là, Papa Claude Mwamba, deuxième partie. On se retrouve prochainement pour la troisième partie. Torsolasco, comment, à l'ongwa qui n'a molili, poyasko na lumière. Nana taki papa na ya molimo. Nani oya abenga ki na bonzambe. Nani oya l'autre qui notre qui nzamba sana besoin na pas mingi bakufa na monde ba c'est quoi ba bongo la mitemate mais lui nzamba alzuye marié son père il était aussi dans monde wana son papa aussi lui-même il est avec le grand de ce monde mais nzamba récupéré il a envie père deux enfants marié officiellement. Merci beaucoup Maël et on se retrouve prochainement. Bye bye. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura.